bazo salanga be monsieur belé ba otia ba miniature nanga est-ce que tu fundi batango est-ce que na fundi ba est-ce que tu déclaré be mission wana soko moni bat ba komi ko se plaindre ce que ba yebi makam sko soni zo sa bango makam na biso ko bima o batama ke bima le banda faut déjà toler la bango mais biso to otika bango te et puis nezala so to beti déjà to pesi mu kongo toleki mais bino o déjà na pesi bino mu bo banga bino de nazana bino kaka mayeli nazo tala bango na musika soki ba ye awa soki na zuma solo na bango ye awa otumbi susu na tumbi mais pour l'instant na pesi bango na muko mais bo banga te rétroviseur eza ezo tala bino e mona bino nazo keni mais rétroviseur eza pona ni ba tia rétroviseur na tout temps na to kol to lobani o ezaka 20% 80% ça dit 100% ezali ezo mona bino na si l'homme prudent voit le mal de loin. Il y a ça pena balade spirituelle. Nous tout le monde a balade physique. Ni siko balade spirituelle à une église maintenant koyiba ba une église. Donc c'est un balade spirituel. Ba ma yana zo teka papi ngene za ba ma ya bibembe. Ba ma yana zo bel sabatebele. Tolo bate. Est-ce que makamona ya koteka mayo est-ce que mamba solo? Mais c'est solo ko. Na yebi une agence moko à Château Rouge. Po bazo pexanga babina kotanga agence wana te tout ça. Ma agence moko à Château Rouge azutindama et puis ba mai ba lekaka partout. Bana ba morgue nyonso bazo somba ba maya bibi mais bazo sala on pe na force mususu a sala on a force ya normalité babi yo so azu ta maya bibi mbete ka sona na osomo mais bango eza ba force ba démon. L'homme prudent voit le mal de loin. Muta localiser bato eza papa te muta localiser bato eza muli mo centre bato wana se défendre déjà mutu so linga prophète falo baka dites-moi des prophétise mais eza lukuta Bible est dans 1 Thessaloniciens 5 so que na ba verset 17 au kiti na se babi ne méprisez pas la prophétie il faut l'examiner retenez ce qui est bon rejetez ce qui est mauvais mais maman so balobino makamon eza solo te kondimate. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba groupe ba braqueur spirituel ba groupe ba balade spirituel il y a mwana papi gen Ezekiel mboko Yesu leki Yesu masia na otika ba onte papi gen na otika ba ngota mukete partout ba komemanga na otika ba ngote na otika ba ngote on a déterminé parce que quand Dieu donne la vision il donne aussi la provision. Oui mais combien de ba vie tozo sauver o ba gourou wana ba zo bebisa. L'homme prudent voit le mal de loin. Ndenge zali a église lelo ndeko nanga papi gen église lelo et komi nde tout monde a ba dispensaire spirituel et comme nde tout monde a ba hôpital spirituel et comme ba pharmacie spirituelle ça veut dire batu baye oyo Matthieu 24 ils se lèveront des faux Christ des faux hommes de Dieu qui viendront séduire la foule yango tozo mona ngo lelo donc ça veut dire batu na baye ko séduire foule. L'homme prudent voit le mal de loin. Ceux qui vont critiquer Yesu, bah qui parlent na bango te mutakufe la bango za Yesu, mais bah qui parlent mais bango problème là ko critiquer ko simba pasteur na bango te. Si ko yeba ba pasteur na ba kufe la bango bien ndeyeni. Bango ba gourou. Ba gourou, ba toi ba s'installer donc cela veut dire ba niata ba tu nyonso. Ça veut dire oyo ya ko lo ba dadi localisme, oyo ya ko lo ba yango wana. Et puis ndeza na so papi gen. Papi ke ba mama na nyonso balanda ba pasteur ba banga sumi bali na bango te na ndako. Ah bon? Banga sumi bali na bango. Et puis remarquer kene na ba famille belé, au mona bana belé, bana ba bilonga ba pasteur. Ah, ko ba boito. Mais na solo ba no solo. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ça l'église mo boya na Belgique. Donc et ça na mukambi mo za église wana. Yé ba femme mariée toi bimala bango abimata la te. Balthazar spirituel. Donc abimata la te. Ça veut dire que biloko bon so toye na ngwa to donese to bimi batu mabe. Et comme yo to robeta yo, to refundo na tribunal, to sa nga problème ya te, bo beta, bo funda na bino na tribunal, biso to goloba. O to yoki, na o to moni to ya nango. Pe batu bazoya nango, bazaba to za na ba preuve. Parce que preuve ezali ka te to kanga vidéo sika ba kende son hôtel te. Preuve eza moano ba santé. Preuve eza ba parents ba ina moana na lisolo. Ya mwana preuve. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba mona makambo. Eza ba msuna banda kuna bango chambre moko ezali na zali loge ne mutoko kota te. Ben oui. Soka sala ni kuna kona chapelle. Chapelle ko soka ko kuna kesa ba incartation na it. Akebima kwa kesa ba incartation akene voyage astral.
Ake pena tamsu mais moi si ko faut tamsu 2 jours wana ke 3 jours yo faut la yo mona mbeto parce que moi si sera lignant on sana tout la musaza donc pasteur moi c'est akimié parce que yo ozo ya église on pasteur on a tirbo so toke milimo mais quand on ndengo ozo ya kutonde pasteur on mtazo bakilo miang L'homme prudent voit le mal de loin. Et puis il nzamba lobi nanga ba pasteur wa ko meka sous ko simba nzamba o frappé bo mona ba mort subite. Pasteur nazo lancer bino défi. Pasteur wa ko meka sous ko simba nzamba lobi ba mort subite oza. Cela veut dire nzambe mta o frappé. C'est yo pe ko tanga sous kombo na bango te. Ngana tanga ngana ko tanga ba kombo. Papi ke na tanga ba kombo. Soko salima no mabete na tanga kombo mais soko salima be na tanga kombo no. Oui pasteur yo mbi ko banga na moment est-ce qu'on dirait l'épisode épisode nanga tout kasi bakomi ko banga donc ça dit oya zane na problème oya zana na bi est-ce que ba pasteur bazali ebele awa na Paris na bakisha sa ba ebele na pesi par exemple je salue pasteur Alain Makan un vrai pasteur so mona na tanga kombo attendez vrai pasteur mais yo soko ko ina filer batangi kombo na yote donc cela veut dire ndenge zania papi gen musale zebele ba pasteur à Paris ba la tête même ya Kinshasa ba on appelle si Congo rétroviseur eza 20% 80% 100% na ota la bino na sima na royela bango. L'homme prudent voit le mal de loin. Au fongo la misu papi gen soko moni mutu ba lobi oza milimo mabe ke fome la mai po milimo mabe lenga ba zote ke longo pe 50 € ko somba te. Est-ce que pena nazo baté soki bato wana bazo envoûter bango bazo aveugler bango na yebate na Bible sikani ni papi gen o Yesu abikisa mutu asenge mbongo ou bien Yesu atekela mutu mulanya mai mais nyoso to sala geza spirituel nyoso to sala geza biblique mulanya mai wana euti soki pesa ki mulanya mai babi yo fele melango bikaza ye mutanga uta mutanga no mama aza muluba bakota ba mbujima wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Akenda okola mingi na kolwezi. Siko non kokona na kolwezi akenda kolwezi ko zwa biloko bipota mbwa. Donc bango ba pesa ki se pota mona ba aigle akoma na 4 misu. Mais ngala mona be na opesa azo sakola mutu pe sala. Mais kasi. Bon siko mabeza. Oh bongo papa. Na bi banganga na ba magicien. Bambikudi basakola ape pona ba. Non sakola wana na ngweza. Eza molimo nzambe te molimo piton. Non mais ngana okama parce que ngamo bila nzambe mto. Na Bible eza. Mamba bila kufa comme na Bible eza na voyante mo sakola pona ba apôtre Paul. Ma apôtre Paul va comprendre que c'est esprit piton ba pas mais makamba zolo ba sala nzamba so ezeki ya solo. Mais apôtre Paul va comprendre azena discernement esprit o ezolo ba eza ya piton pas meliango ekei. L'homme prudent voit le mal de loin. Cela veut dire baza batu moko bazo sala makambu na force à Satan. Donc frère na biso wana mususu sous prophète moko Ézéchiel na kisha ndoyi na ngatenga Ézéchiel moko komi ko tshaba boule mikolo titi ekoyi koto nazo yele semaine zoya ye na zui pena dossier na papi gen il faut to dénoncer batu wana to ko dénoncer bango to bangelo oyo to yoki oyo to moni to ya nango a je suis un prophète. Mon rôle à prophète. Le rôle à prophète c'est ça qui a prophétisé. Donc il a prophétisé ça parmi les 9 dons. Même yo, aux frères en Christ, ou bien sœurs en Christ, quand on a don prophétisé la parole à comme ça. Mais le rôle il y a prophète, azam tout monde a parole de Dieu avec révélation. Un prophète aya ko dénoncer ma belle église, ma belle ville, ma belle pays, ma belle monde. L'homme prudent voit le mal de loin. Nabi busol nini fo ezala na yeba soki nanyo akokufa bumbuma moko ekekekeke et puis soka linga invoquer nazo benga ba ange nanga papa est-ce que toza sous na période o benga ba ange période toza nango kombo kaka to benga ezaka kombo moka Yesu Masia amen ba ange toza na bango sous na besoin te bazaka na service na besoin spirituellement soko la le bina na besoin 1 million de cherbe ba sécuriser nga koloma Yesu Masia otina bon mais soko lingo sala service pour mutaza la guéri au nom de Jésus pour mutaza un miracle au nom de Jésus nyo c'est ça man on dit soko ba ange nini ya bengaka pour baya basal Ézéchiel mobo nazo yele semaine ezoya baninga tango kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie Moi je suis au départ.
nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie en gros Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Jaffa Kofere Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te Papi Gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52
9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo mana qu'elle n'est pas bédiée, elle n'est pas balibani. Ah ouais, chez maman Yuniche Banze. Ah ouais, non c'est ça. Bino moko bomoni chez maman Yuniche Banze. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Chers amis, bienvenue chez vous. Oezarapa Nabino. Merci Nabino Nyoso, merci na confiance. Bolingo Bozarango à travers Biso Bandeko Yabino, merci Nabino, ba obo partage ba émission, ba obo laikaka. Merci na ba obo bazako s'abonner, abonnez-vous encore. Bo s'abonner, boya et belé. Voilà, bo s'abonner belé parce que bakamba kolo bezali. TikTok tamso alaka Tolo Bela Vie. Je crois que Papi Gen, ouais. Donc, sur aucun TikTok, donc, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, nous autres la Bisso Boye. Là, on a encore, Namakasi, il y a Chris Congolo. Là, c'est déjà, prophète Ezekias Mboukou, pardon, Chris Congolo, pardon, les professionnels. Voilà. Donc, Nazo Belabino, le prophète Ezekias Mboukou, l'homme de la repentance totale. Marambo to sa naye bato bele baza ko bengaka partout. Biso to sa musala. Na nenga mabete. Et puis to lobaka awa les propos tenus eza ko engager kaka. Amen. Ezekias Mboukou. Ndenge zani. Mais Ezekias Mboukou azoya po boma batute. Yaza na souci bato faut ba changer. Bo changer ndé. Bo za na comportement. Tamba bengo mwana nzambe, obi nzamba za ndeni. Nzamba za prince de la paix, nzamba za kimia, nzamba za bolingo, nzamba za solution, nzamba za ce ba critère wana nyonso ba kutongo na binote. Yango Ezekias Mboukou azoya. Tokeneka ndingwa. Washington grand pays, merci nayo. Washi. Émile Bamba de Zurich, Didier Yi, merci. Platini Chipamba. Chipamba ba Platini, merci nayo. Sanyo Mawatro, la famille est sacrée. Dans mon sous mon pote Teddy Mola, à quoi ça sert? Merci aussi na Jérimbo na Canada, na Lobaki déjà Didier na Lobaki et IP de Gokao de London. Voilà, 5 ito collègues na yambana nous Ezekias Mboukou, l'homme de la repentance totale, Tobeta Kati. Alléluia. Profa. Ouais, Ezekiel. Moi je plus moi c'est égal à Mpangi. Yo linga mingi Ezekiel to profa. Ngala linga Ezekiel. Ah, ndemo kala mutuno ne mutuno. Wana biloko c'est biloko mai. Bon Ezekiel. Ouais, kitoko ndeko na gouage gen ngouage plus ngouage c'est égal à Mpangi tozakaka. Bible bina biso na Ephésiens 5:11 oyo boyoki, oyo bomoni bo dénoncer yango. Bible bina biso na Galates 2 aucun à 12, 14, apôtre Paul a pas mis la pierre publiquement liboso à battre. D'autres les battent tout ça là-bas. Tobanga nzambe tobanga mutute. Ba obanga sabizote. Pe nani on a la pierre ba côté prison ba bimagi. Tobanga mutute. Don des alliés toi na ba maile bino. Totika bino te. Toyoki le bino oyo toyoki otomoni toye nango awa. Donc tozolo ba bino nde botika ma ben église.
botika nde mabe so bozo continuer mabe à l'église biso ba prophète Ézéchiel mbuku to dénoncer bino donc so atiki mabe otiki no bango so na tiki mabe na tiki bango so bazo continuer mabe na ndako tata na ndako ya na Yesu Kristo nazana bango mayele ba memanga esika bango baningi ba memanga nazana bango mayele mais est-ce que yango na otuna nanu est-ce que makambo oyo tangu muto osala mabe nzambe kutu bo osala mabe ya grave ndenge wana ozolia na kombo nzambe mais nzamba rozolo banelo kote kuta otiko vivre pena ça dit nzamba otika yo pena o réaliser ba cop no ya mabe wana et puis na tourna ba autant bazonga ba dénoncer bango pone ko makambo to ko fundo na tribunal est-ce que maman de ça là ezalaka te kasi wana yango tolobi bazaba oye so kufela muto oye so kufela netinga bazosalanga be monsieur beleti baotya ba miniature nanga so mona nga est-ce que to fundi batango est-ce que na fundi ba est-ce que to déclarer be mission wana so ko moni bat ba komi ko se plaindre ce que ba yebi makam sko soni zo sa bango makam na biso ko bima oye batama ke bima libanda faut déjà tolela bango va mais biso to otika bango te et puis nezala so to beti déjà to pesi mkongo to leki mais bino o déjà na pesi bino mko bobanga bino te nazana bino kaka mayeli nazotala bango na musika soki baye awa soki nazwi masolo na bango ye awa otumbi susu natumbi mais pour l'instant na pesi bango na mko mais bobanga te rétroviseur eza ezotala bino emona bino nazokeni mais rétroviseur eza pona ni batia rétroviseur na tout na to kol tolobani o ezaka 20% 80% sali 100% ezali ezomona bino na sima mais siko na pesi bango mko tozana toke liboso toto sa l'émission mo récemment awa oti kolobela nani Moïse Kasongo siko émission oyo lobelié ozupe quand même ba retour parce que mutu mo benga obinanga non na sepel pena makambo Ezekiel mbuka sali ndenga lobelié de yomo aussi quand même ba retour na zu ba retour rebellé asko maman mon kuta be a commis na commentaire otali abi écoute parce qu'on a 3000 €. Maman mon a commis na commentaire donc yé ba la na zo ba tu ko ba la bon ba ya zo ka ba mbongo mingi mais mutu na za balade spirituelle il y a ça pena balade spirituelle ndeto zo mona ba balade physique ni siko balade spirituelle à une église pena ko yiba ba une église. Donc c'est un balado spirituel. Ba ma yana zo teka papige neza ba ma ya bibembe. Ba ma yana zo belisa batebele. Tolo bate. Est-ce que makamona ya koteka ma yana est-ce que mamba solo? Mais c'est solo ko. Na yebi une agence moko à Château Rouge. Po bazo pexanga babina kotanga agence wana te tout ça. Ma agence moko à Château Rouge azotinda ma et puis ba ma ba lekaka partout. Bana ba morgue nyonso bazo somba ba maya bibi mais bazo salon pe na force mususu a salon na force ya normalité babi yo so azu ta maya bibi mbete ka sona na osomno mais bango eza ba force ba démon parce que ba ila biso 1 Timothée 4:1 ba ila biso doctrine ba démon. Donc cela veut dire bâton ba na force yango moni papi gen torotika bango te mais na zo ebisa bino fimbo yeso abeta ba na temple babungisa ba pigeon babungisa ba mbongo ba meme yeso buka mesa mais fimbo bino nyonso groupe batwana bozozwa moko na kinso autozwa film mikolode donc fimbo wana nanu yeso abwaka ngote so bozo kanisa yeso abwanga bokosi papi gen nanu otika bangote yaya nanga yeso alobi nanga kotika bangote nazana yo elongo muta osalo eloko azate na obanga nzambe na obanga bata mokilde partout je crois que tu as tango chango na TikTok na biso kitoko magazi mais quand on lance message pas bateau yo bayaka parce que ba faux prophète oyo baza koya na esprit à séduction et puis bato bazo kota surtout ba maman bazo kota mingi papa localise moi mais quand on comme ça bateau ba localise moi parce que muto nazo so makamdo ou bien ba kabal Congo so ba kabal so ni ba mboka wana nyoso wana mutazu bina donc ça dit à côté pa ibi famille na bino ba pesi ma sola famille na bino mais quand on bettre bato na no moi c'était pour na bato bazo kenda kamba papa localise moi maman muta localiser bato eza papa te muta localiser bato eza moli mo centre bato wana se défendre déjà mutu so linga prophète falo baka dites-moi des prophétise mais eza lukuta Bible bina sur la 1 Thessaloniciens 5 so que na ba verset 17 au kiti na se babi ne méprisez pas la prophétie il faut l'examiner retenez ce qui est bon rejetez ce qui est mauvais mais maman so balobino makamon eza solo te kondimate. Et puis, nous sommes prophétisés pour nous, sommes seigneurs déjà, bon, bois qu'à prophétiser, c'est là, veut dire, aïe, côté que l'on prophétise. Est-ce que, Yesu tant à guérir bateau, tant Yesu a guérir bateau, Yesu a senga bateau, bon.
Mais comment baope sabino prophétie ba sengo mbongo? Mais ça professeur, un vrai professeur a prophétie pas mutasenga mbongo te. Ça veut dire il y a le bien ainsi dit l'Éternel. Akenae. Esaïe tanga sakola pour Ézéchias mort nae. Il y a sakoli akenae. Mais Ézéchias a bondeli nzamba bin Esaïe kene olobane tsu na baxili 15 ans, a vivre plus que 15 ans. Mais comment mutazo prophétiser pour na suka sengo mbongo? Papi gen, au monde ba église ebele et comment na ba pharmacie spirituelle. Ba comment tek la batu ba mai, ba comment ça veut dire et comment na ba pharmacie spirituelle. Papi Gen, est-ce que Papi Gen, miracle bakote quand ou bien guérison? Alors, na pharmacie physique, na pharmacie spirituelle, ndenge mo gagat. Parce que so muta na butu pass, akena na pharmacie ça sombikizi. Siko bango soza na miango na ngombo. Faut pas que ne kuna pe osomba pe biloko wana ba somba, ba mai pa ba Moïse Katson. Donc ezana ngo ba pharmacie spirituelle. Cela veut dire bato na nyo stobenga ba bandit spirituel, ba groupe ba braqueur spirituel, ba groupe ba balade spirituel. Il y a ngwana Papi Gen, Ézéchias mbuku Yesu leki Yesu Masia na otika bango te Papi Gen. Na otika bango ta mukete partout ba komemanga na otika bango te. Non, on a déterminé. Hein? Déterminé, parce que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Oui, mais combien de vies tu as sauvé? Oh, bah, gourou, on a sauvé. Mais l'imbattable, na Belgique, pasteur, mon auto-santé na Belgique. Na epsia fanana, yé pasteur, on a envoyé les semaines des oya. C'est quoi, batouana, bazoya na immoralité l'église. Tolo baté. Prévenir bango baluka, prévenir bato bazoye la biso masolo, prévenir moi no ba synthétique. Prévenir boni toye la bino ba vidéo ndenge bazaki bazako bimene hôtel nde bomondi ba prév. Prév eza moi na ya lobi ba syntenga eza déjà prév. Ce qu'on ba prévenir bino bolinga toye la bino. Voilà, lelo oyeli biso nini parce que makambo nyonso ezaka maboko na yo, oyezaka mission na yo, lelo oyeli biso ni biso zakaka basali ya pamba. Oza mission na yo o nzambe ya pesi yo vision nzamba pesa yo oza ko sala lelo parce que oza musala munene elangeza munene nde balobaka basali ba muke basala on peut c'est vrai basali ba muke parce que elangango oyo elangao eza munene sotal na kati yo mwana ngeno il y a que des faux mais basali sotali baza moko il y a bien bazana bango ya kotanga sur 100% bazaka 20 à bien 80 euros non nzamba pesi yo alors lelo elibisoni lelo na ye na apôtre moko na Congo ne walo donc apôtre na bango ba ya babanda kabal Congo kala mais abakisi sous kabal juif donc cela veut dire ba ye ko massacrer église donc yende ngazali wana aza rebelle spirituel donc aye pena ko massacrer azo boma bato aboma talate ani atatalate donc cela veut dire to ye pour na ye lié lelo donc mais avant tout que na sujet na ye na banina bobi kombo na ngande ko na bino prophète Ézéchias mbuku na dirigeaka église la gloire de Jésus-Christ qu'il te zali chaque dimanche de 14h à 17h na numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles Papi Gen azoti la bino affiche ya église Facebook na ngezali prophète Ézéchias mbuku na comme des gens plus na 5000 abonnés donc moyen de soutenir et comme des gens top TikTok na ngezali prophète Ézéchias mbuku chaque mercredi samedi 22h à 01 na zana émission na salaka bo s'abonner maximum na TikTok na prophète Ézéchias mbuku pe na TikTok na biso ya Papi Gen bo mona biloko ba extrait vous akuna na kati numéro na téléphone eza 06 69 37 02 31 et tozana association na biso association La Pierre Rejetée Ibam église ezana Papi Gen azote la bino to sengi ba abonné tozana 125 000 abonnés chaque abonné soko kocho bandotala bozo benga biso émission malam vraiment bon continuer bon bon soutenir peu ba association bon soutenir peu chaîne na biso to lobela vib 125 000 abonnés na biso to senga na abonné mo acha 1 euro nzamba kopambolo po kopambola musalo chaîne na biso kende liboso yango na pona kokena vive émission na pesi mbote na ndeko nanga maître Aziko Fox maître Chura Mboma maître Paul Nguma maître Chura Mboma champion d'Afrique champion d'Europe champion du Congo champion d'Angola champion du monde champion full maître Chura Mboma yepe aza mutu moko azo participer vraiment physiquement spirituellement à l'émission na pesi mbote na maître Paul Nguma 125 kg Chura Mboma na 130 125 kg mazara na reine iye soka betio likofi makolo wa tremble bani ko tremble na pesi mbote na maître Taxangiama maître Taxangiama edingwa kosa coup de tête
okiti na se na pesi mbote na Serge Vitaline à Lyon moi na tolobe la vie à Tongo na pesi pe mbote na 5 kitoko le sage aigle zo mona na te maître Aziko force bomangombe na likofi mikolo pozo mona te na zaiksi lelo kozala mais na yebi ke tozaki na yo samedi ya yo yango pona kosukisa na pesi mbote na mama na biso Mireille Imana na Suisse moi na tolobe la vie ya solo ya tongo na pesi mbote na ndeko na biso Arsène Botangu solution kolo solution ye ndenga zaliana sala no ndengo lingina suka foluka Botangu Arsène Botangu soko lukika Botangu solution na mesa pum ye azapena leki ya Yesu Masia na pesi mbote vraiment na ndeko na biso Arsène Botangu solution plus solution est égal à Arsène Botangu voilà na pesi mbote pona osukisa na ndeko na biso Mike Lova papa na lova donc omoni batloka ba lova na soza na bango opambolami po bango penda basolo la bien azape mutu moko bato bazana mitema malamu bana yango bato abongo fo to prier nzamba pesa bango misolo po bapambola communauté na biso malobo mboka yo kasi na tozolanda osiko fongola émission to kende biso to tuno na fongola émission Papi Gen et loko na ngana lobabo omoni église lelo église en général sur 100% d'église. Donc cela veut dire 80% c'est à Pola, 20% c'est à solo. On dit on a besoin Sandraline à l'Ubarabonga Masoki 20%, 80% tigala non abongama 80% 20% tigala la moki. Donc quelque part saute aucun na ba dimension pe on maman a besoin ça, ya ça na pesi on bote siko zali. Na zage nemi na yote. Ya ça. Na zage nemi note ko banga note. Ozan de konanga mwasi. Ya ça. Na pesi mikolo pe na mona osa be mission là non c'est bien à continuer bon vraiment nzamba pambolé. On monique ne mission on a salaki na longoli 20% a combien à 100% à Franchi a combien à 100% longue 80%. Donc parmi ma Franchi à 100% Sandraline a commis 100% bon longue la 20% les arasuta mais il y a ça au commis 100%. Voilà. Il y a ça na biso. Il y a ça na biso. Il y a ça ka ça de on a biso moi si papi. Azan de on a moi. Bato beli ba kansa tant on a ya ka ko dénoncer ah que bato ba za benemi na non ba za benemi na na pesi sou nani ndeko na biso susu prophète Emmanuel Dodi Mbote o monde ke na pesi Mbote na pesi Mbote wana ndeko na biso do baza ba ndeko na biso mais na suki ba msuna opesa ba Mbote te o moni Papi Gen ndenge zalia église lelo ndeko na nga Papi Gen église lelo ekomi nde tout le monde a ba dispensaire spirituel et comme nde tout le monde a ba hôpital spirituel et comme ba pharmacie spirituelle cela veut dire batoubaye oyo Matthieu 24 ils se lèveront des faux Christ des faux hommes de Dieu qui viendront séduire la foule yango tozo mona ngo lelo donc cela veut dire batona baye ko séduire foule donc batona baye li ba meme biso kabal Congo neti muto na zobla walo salinini omoni bango baye li biso doctrine ba démon cela veut dire yé azalaka soka atei après bani ko mema bino allez prier après sima asalini abendi bino mbongo webi ke na o sabino bana nzambe boko mona ko bandimi la Odyssée ko kosa bango te pardon bandimi bere na lo ya la Odyssée ba fo bandimi bere po ya la Odyssée ba ba comparaison pasteur ayebo ye pas on mona danser bango te pardon ya la Odyssée te bandimi bere ba vezaki ko vérifier ma commis mais lelo bino bo vérifier ba ma comité ba oh ya kanango pour Jésus to localisé Jésus mais na Bible ezalaka wapi cela veut dire bana nzambe bazo mema biso na ba sentiment prière ko mutu to sambela combat pour les bons et pour les meilleurs. Cela veut dire pour dans la victoire. Yesu c'est longa naï. Babilo ko na trick wana bandit spirituel na balade spirituel na mususu wana criminel spirituel na mususu wana apôtre na walo aye et ça bilo mo za biblique. Donc cela veut dire bango quelque part to ko lo ba descendant ba maman langue. Donc ba continuité à maman langue. Apôtre wana yé aya na délivrance. Soi-disant banda pena mona ya banda délivrance na mona mutu mona église na soit délivrance batu la plupart kuna bandoki ya on a bien église ya apôtre wana na ye apôtre wana walo na bandimi bango nyonso bakeli felo
Cela veut dire, frère Moura Lobangwa, abi soki pasteur a simbi et masolo a simbi kisi. Yebaka na bandi bazakui. Ya on a dit na église nyonso à Paris bomona go. Na ya Kinshasa bomona. O ba pasteur ba simba kisi. Boyebaka na ba pasteur na bino bandi boke lifelo. À part bato yeso kufela na pesi nde onanga JF fonge o ya lobaka po ya na slogan ya kitoko bato yesu akufela yoka ozoka révélation ya mwana nzambe azolo pena ba oyo nani yesu akufela cela veut dire azola tsapena groupe ba oyo yesu akufela babimaka ba o batika la na bazabe bobolo baza na ba miangu baza ba ngombolo do bato na nde baza na bango nyonso na ba passer na bango ba okelifelo papa yo na église soit disant yo mutukolo délivrance o délivraka mais nanda ko nomo ozana ba problème moi c'est akimio moi c'est kangaka bisaka bu yewana akanga bisaka akima libala est-ce que c'est normal et ça m'a venu en église papa nalbino est-ce normal te moi c'est mosala nzamba kangi bisaka kimi mais azape mutu hein tu n'as pas preuve moi sur na kimi mais ma solo nyonso akoloba ezali mukolo mosusu ozokazuta mosusu tomoni aya ni monsieur mokaloba makambaki papa omoni nazoloba no soko moni mama pasteur alindimi makamba mobali na ye c'est que andimi masolo à côté la plupart ba mama pasteur soka moni mobali na côté masolo soka lingi masolo te basenga ba divorce tala ba bandi spirituel nyonso ba mbongo ba nango moi ça que senga divorce basi ya prophète soki Joël moi ça que senga divorce mais basi ba mai kalambai baso senga ba divorce. Cela veut dire, moi, obi na landé le mot bien, c'est quand même na courage pasteur Mike Kamba. Alors bien le mot, na zoui mo na batumo na Facebook loga mi kemke na Rolanda bangote, ba o moni ko diye muninga, azo s'en fouter na ye, mais ba misusu ba s'en fouta raté. Ba misusu pour soko o sali bon ko bange sali tribunal. Akei masolo. Donc to ça kunate. Donc papa ndenge zali wana pasteur wana soi-disant de délivrer bateau mais na famille na yemo sorcellerie ça terrible yogi balama ma famille azamo na bumbu azamo na bumbu na kulumba na se oui moi na bumbu na kulumba na se azaka o leka biso wana na kulumba moi na bumbu donc na famille yemo sorcellerie ya terrible c'est comme ta cause élévation tu sommes élévation c'est à simbi on élévation te on est élévation à Satan ya nzambe te élévation nzambe mona nakati nazolo ba ngala betaka tolo tous les jours na bio moni ba église a solo loka ba église loka la balabor église des arabes église des soreza ba kota funa kuna so penye za kota funa ah na Paris na ebite église des soreza mais c'est si razana papa yo oro bandananu yesu abandaka liboso abia bani na Jérusalem na Judée ti a continuer yo na libota no moko sorcellerie za ya makasi siko yo obandi ko kangola bandi mwasi na yo moko akanga biloko akima obiti na mwasi na akima bon to beta ngo lisolo lelo to mbala sima to beta nazana ba réserve papi tala papi gen so moni mwasi akangi bisaka papi gen pasteur azé élévation akimi yebaka tant sous peut-être banga ba tuta mwasi abangi na kimi na donc cela veut dire papi gen nazolo banayo église eza somo na minito bana nzambe bo fongola misu boyeba esikani na hotel na pexi bat bo kende église po mutu moko lobi nanga komelingo yozo pexa bat ko kende église nga la pexi ba kele na lobi ndi baluka be église malam po ba kota lola po be église no mabebo okota lifelo pasteur yemo na ndako nena sorcellerie za ya makasi na famille na ye mais siko yo en église pasteur ça pasteur ça donc cela veut dire ba pasteur wana ba ko sarabino oh mutakango la ezali Yesu Masia et puis remarquez bandimi wana nyonso soki o critiquer ka pasteur na bango mais o critiquer gourou na bango juba problème mais soki o critiquer Yesu ba kipara na bango te mutakufela bango za Yesu mais ba kipara te mais bango problème la ko critiquer ko simba pasteur na bango te siko yeba ba pasteur na ba kufela bango bien ndengeni bango ba gourou batona s'installa donc cela veut dire niata batu nyonso ça veut dire oyo ya koloba dadi localisme oyo ya koloba yangwana et puis ndeza na so papi gen ba mama na nyonso balanda ba pasteur babanga sumi bali na bango te na ndako ah bon babanga sumi bali na bango et puis remarquer kene na ba famille belé au mona bana belé bana ba bilonga ba pasteur koloba boito mais na solo bano solo papi gen
eza na église mo boya na Belgique. Donc eza na mukambi mo za église wana. Yé ba femme mariée toi bimala bango abimata la te. Balthazar spirituel. Donc abimata la te. Ça veut dire que biloko bon so toye na ngwa to donese to bimi batumabe. Et comme yo to robeta yo, to refundo na tribunal, to sa nga problème ya te, bo beta, bo funda na bino na tribunal, biso to goloba. O to yoki, na o to moni to ya nango. Pe bat bazoya nango, bazaba to za na ba preuve. Parce que preuve ezali ka te to kanga vidéo sika ba kende so no telte. Preuve eza moano ba santé. Preuve eza ba parents ba na mwana na lisolo. Ya mwana preuve. Et là on y to benga preuve. Donc cela veut dire Papi Gen aurait batu ba ya na moralité l'église ba ya na immoralité. Bino bozo kumisa ye tirbo ye wana sokre tatata ye zoke ye ratakate ye zoken soni allez bondela tout mais moi c'est akimiye moi c'est aki Papi Gen mbala sima tam su to yana lisolo moi c'est akime ponani donc moi c'est akimi moi c'est yaka kanga biloko mbisaka na ndako ye wana bende basi ba pasteur ba mona makambo ba mona makambo eza ba msuna banda kuna bango chambre moko ezali ana zali loge ne mutoko kota te ben oui ça sala ni kuna kuna chapelle ko soka ko kuna kesa ben incarnation na it akebima ko kesa ben incarnation akene voyage astral ake pena tamsu mais moi si siko fo tamsu 2 jours wana ke 3 jours yo fo la yo mona mbeto siko moi si soka linya ngota sana tout la mushaza donc pasteur moi c'est akimiye so yo ozo ya église ona pasteur ona tirbo so toke milimo mais kuto ndengo ozo ya kuto nde pasteur ona mtazo baksulo miang yem mtazo baksulo milimo babi on se moque pas de ce que l'homme aura semé l'émotion on donne que c'est qu'on a so pasteur aza ba démon alors peut soka ba démon sur l'église on a pasteur on a pratiqué aza muta science so pe bozo na pe bino pe inculquer bino biloko donc voilà lelo yango Papi Gen église lelo eza ya ko pour les ya ko beba na Paris n'en parle pas mais ba pasteur à Paris Papi Gen baba ngaba pété na tiki bango te na zana no ya ki Papi Gen na tiki bango te donc musale zana munene musale zebele ti ya yesu basi ya okuta biswa et puis ye nzamba lobi nanga ba pasteur wa ko meka sous ko simba nzamba o frapper bo mona ba mort subite. Pasteur, nazo lancé bino défi. Pasteur o mekatsu ko simbanga, nzamba lubi ba mort sibite oza. Cela veut dire nzambe muta o frapper. C'est que yo pe ko tanga su kombo na bango te. Ngana tanga ngana ko tanga ba kombo. Papi Gen na tanga ba kombo. Soko salima no mabete na tanga kombo, mais soko salima be na tanga kombo no. Oui, pasteur yo mbi ko banga na mo na eske on dirait l'épisode le gros épisode nanga tout. Et qu'est-ce bakomi ko banga donc ça dit oya zane na problème oya zana na bi est-ce que ba pasteur bazali ebele awa na Paris na bakisha sa ba ebele na pesi par exemple je salue pasteur Ale Makan un vrai pasteur so mona na tanga komo attendez vrai pasteur mais yo soko ko ina filer batangi kombo na yote donc cela veut dire ndenge zania Papi Gen musale zebele ba pasteur à Paris ba la tête même ya kisha sa ba on a pesi mu Congo rétroviseur eza 20% 80%, 100%, na otala bino na sima. Na oyela bango. Moko abiki ya Papi Gen, nazaki na 3 épisodes, épisode ka moko etumbi zamba. Donc so na yaki na 2e épisode, na yaki na 3e épisode, na si na yemo satali nga kita lukanga. C'est que yo za ba cartouche ko sala. Et Papi Gen mais ezebele. Ce que ça no va no ka bu muta benga pesi mathématique. Abengi nga pesi nga mathématique. Et puis matière zo pesa nga avec précision. Yo so mona nga na ya na lobi likamo ya lukuta. So monanga o mona ba onos ki pelke se babani ko sa ba droit de réponse be mission tout ba ba yebe bimeli wap na lobi na binoko na kutani suna ba sakol misat ba pesinga ba matière mon terrible mais na pesi bino na mkongo bo pema na momke Papi Gen nazo yela bangwa na pemisi bango mais Papi Gen no yebse lo moko pe banda pe ko sécuriser ba vidéo na yo pour ba pirata ngote bon to pirata on va soutenir ba ko banda o sécuriser pour Papi Gen na lobi na yo biloko moko moto zoya awa zambe ozika. Ah bon? Oui. Alors ba lanza moko ça bon bato bazolanda biso oyo pe bazumo délivrance quand be mission o ça bon parce que moi si maman benga ki alobi makambo ki basenga ki soki 3000 après 7000 amela soki amela comme on ima bibe siko o ça bon ni nazolo bana batu bo bana nzambe bo fongola miso Papi Gen soko moni mutu balobi oza milimo mabe ke fomela mai po milimo mabe lenga zo teki longo pe 50 € kosomba te
est-ce que pena nazo baté soki bato wana bazo envoûter bango bazo aveugler bango na baté na Bible sika nini papi gen o Yesu abikisa mutu asenge mbongo ou bien Yesu atekela mutu mulanya mai mais nyonso to sala geza spirituel nyonso to sala geza biblique mulanya mai wana euti soki pesa ki mulanya mai babi yo fele melango bika ye mutanga uta mutanga no mama aza muluba bakota ba mbujima wana mais akenda okola mingi na kolwezi siko non kokola na kolwezi akenda kolwezi kozwa ba biloko bipotambwa donc bango ba pesa ki se potambwa na ba aigle akoma na 4 misu mais ngala mona bena opesa azo sakola mutu pe sala mais kasi bon siko mabeza bongo papa na banganga na ba magicien bambikudi basakola pe pona ba non sakola wana na ngweza eza molimo nzambe te molimo a piton non mais ngana okamwa parce que ngamo bina nzambe mtaona na Bible eza mamba bina kufa comme na Bible eza na voyante mo sakola pona ba apôtre Paul apôtre Paul va comprendre que c'est esprit piton ba pas mais makamba zolo ba sala nzamba so ezeki ya solo mais apôtre Paul va comprendre azena discernement esprit o ezolo ba eza ya piton pas meliango ekei cela veut dire baza batu moko bazo sala makambu na force à Satan donc frère na biso wana mususu prophète moko Ezekiel na kisha ndoyi na ngatenga Ezekiel moko komi ko tshaba boule mikolo titi ekoi koto nazoyele semaine zoya ye na jupe na dossier na papi il faut to dénoncer batuana to ko dénoncer bango to bangelo oyo to yoki oyo to moni to ya nango a omoni ya papi gen nazoyeb sabatko je suis un prophète omoni rôle la prophète ezaka ata prophétiser donc il y a prophétisé ça parmi les 9 dons. Même yo, aux frères en Christ, ou bien sœurs en Christ, quand on a don prophétie, il y a parole à comme ça. Mais rôle il y a prophète, azam tout a la parole de Dieu avec révélation. Un prophète aya ko dénoncer ma belle église, ma belle ville, ma belle pays, ma belle monde. Donc ma kambonga nozo ça les rôle un prophète, oye pena monde bani ko dénoncer ma belle ça la église. Oye pena na pays bani ko dénoncer ma belle ça ma pays. Donc ça c'est rôle à prophète. Au moment où le prophète Eli a montré que Makama Bezalmi a dénoncé 450 prophètes à Baal. Le prophète Jérémie a dit que non, Mabel et Kiming. Le prophète Esaïe a bimika na Israël batu bakomo bang babio a yen ainsi dit l'Éternel. C'est ça rôle nga na zozana jouer. Eza ministère nga. Au moment ministère prophétique, eza ministère ya combat. Eza ministère à défi. Yango moni combo na zanango Yesu Masi azobatela na otikati. Donc ça dit makambo to mona ka oyo ndeko wana prophète osala nyonso eza ngodia. Eza lukuta nabi busoli nini fo ezala nayeba soki nani akokufa bumbuma moko ekekekeke gu et puis soka linga invoquer nazo benga ba ange nanga papa est-ce que toza sous na période o benga ba ange période toza nango kombo kaka to benga ezaka kombo moko Yesu Masiya amen ba ange toza na bango sous na besoin te bazaka na service na biso spirituellement soko lalo bina na besoin 1 million de service ba sécuriser nga koloma Yesu Masiya otina bango mais soko lingo sala service pour mutaza la guéri au nom de Jésus pour mutaza miracle au nom de Jésus nyo c'est ça man on dit soko ba ange ni no ya bengaka pour baya basa Ezekiel mobo nazo yele semaine zoya na mon na ba Facebook nazo yele semaine zoya mama chaola ochelo nazo yele semaine wana komone nanyo bourreau dans les seigneurs nazoye les semaines zoya nazoye la pilipili tamatama dans les seigneurs nazoye les seigneurs donc bato na papa webi na mawana passe bato ba komo sakana na nzambe donc ça dit nzambe fo monisa fo donc ça dit nzambe fo l'accender ka bango wana papa localisme ipe bani mamoko na mo na famille na bino bozana boye pona nini bato bazo comprendre pena ministère ou nzambe te pona doit comprendre te kasi yango tobi bato na baza envoûté baza ba aveugle baza be bobolo po mwana nzamba solo akokota biloko ne bako sakana neti na bato wana nabi bo mona ba église na pengana lo toujours je suis un prophète na ba église à la bord église kako nzamba talisanga munene na Congo c'est la bord bino bo moni ba pratique ba mabezo sala na église mona na la bord ne salama na la bord ba ya ko tanga la Bible au prier, ok. T'as la marche à bandimi à la bord. Au moment où bandimi à baza droit. Logique, t'as les lattes dans mon macam dans mon. Cela veut dire, on se sentit mon lit, moi, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. On se sentit que bah open up, il soit coupé là. Mais quelle est l'église? Il y a bateau, il y a bandit spirituel ou balade spirituel Moïse Kasson, apôtre Moïse Kasson. Kendo au monde a fallu, nani petit fallu à Zoya Robin. Donc on dirait concert et puis petit fallait à la bilamba penane tazana concert à LC église nini wana
église nini wana mwasi moko azeko bina na pena zo bina pena nani danser so nani soki bazako benge nani soki Anel Kasone akosa mais mwasi wana soki et puis Moïse Kasongo moko azo tembon. Donc cela veut dire bayena abomination. Il y a une Bible lorsque vous verrez l'abomination vient s'installer à l'église, faites attention, criez même. Il y a un tozo crier. Torotika binote, tozana bino. Tozana bino. Donc ça mega vous répondre de place où vous vendez les bino. Na fandeli. Question yo répondre nga fandeli. Soit même nga na tribunal na bi bolanda pe vidéo ya salenga pe na za droite. Babenga ngo liberté d'expression. Na za ngo. Liberté d'expression na liberté na ya expression na loba. Donc cela veut dire papi gen na zolo na yo mutu akoya leki omoni bana moko na Kinshasa na pese ba misala papi gen na epsa yodo tala ba bimie bele ba sala ka Ezekias to yebi mwana bumba tie ba photo na pese ba musana na biba futa ba yo zo mona ngana o répondre ba mais soki ngana ni ataki yo mo omoni 2 semaines eleki ata omoni pena ki zambe zikia ba mboloko ba mboloko bazobima cela veut dire bango bazolo banga na zotala bango ba salinga droit de réponse na kipete bana na ba otinda bango na okipete mais soki ka Ezekias mboko ya na memingam monsieur ekomi toko benga yo toko porter plainte toko salabo eza makama molimo ya na ba plainte te. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais moukola jugement dernier, boubando quand Ézéchias mboukou. Azazon samson anzela tozo lingolote. À l'homme de la repentance, azayine na raison. Tozo ndimate bino bolandi gloire oya moukila fertilité. Calamité, bozo zwa fimbo ye so bete ba na temple. On a muto kasson, apôtre kasson. Tala l'église, petit fallait à une église. Petit fallait ayamba yeso sigani. Azwa baptême sigani. A témoigner sigani. Petit fallait za paya moi nzambe de. Petit folie, au moins petit folie, bazaba démon physique. Mon ba démon spirituel au diable l'israël, bangosko ba démon physique ba yena mukini. Petit folie place ni a bongoli mutema aya église abina. Mutu une église pour abina, pour y témoigner. Soka zaki musicien, il faut bongola mutema. Il faut yamba yesu mu continue, il faut les kana baptême. Il faut l'esprit de Dieu témoigner. Mais yo ben si petit folie na église abina. Oh mususu wana ayaki wana azobina mususu wana mais nanyo chala mwana kosa bato soka azobina mutu asi mwasi moko bazotie na mbo kaso ngazotie na mbo papi gen baye ko massacrer église nzambe yango moni biso to lembate oyo to moni oyo to yoki yango to yana ngo awo yeka so ngo azara pasteur to za prophète aza apôtre apôtre kasom siko misano yozo ndima mote po ani misano yo sa ndima papi gen na bien yebisanga na na Bible sigani bateka mai po muto azwa guérison faut tekele mai 50 € na mai na bouteille ba bouteille mai yo to melaga ya 1 €. Yazo teka 50 basomba batala te ba bouteille na ba mai yo na bazoteza ba mai ya bibemba lekaka na ba morgue nyoso ko zwa mai ya bibemba misusu atindi yango na Paris yepe ba bia zo Paris mikolo mais siko ngala otuna la police ezali wa inspecteur la police ba mona ka babiloko wana faute ya nani na makambo wana ko na pe ko sa inspection na église wana na bien faute nani na makambo wana nyoso faute banani mama na basenge 3000 après zobi na tomba benga basenge ba 7000 faute ya nani tango ya pesi faute ya nani kasi faute ya mama na faute ya démon a simbaki mama parce que bato ba yaka na ba force démoniaque papi gen yo senga mama na 3000 soko opeso et où ta maman muso auto benga yeka songwana scroquer 12000 maman moko a commis yepe a scroquer 3000 cela veut dire déjà 12000 3000 et ça li combien donc a scroquer na semaine no batu 20000 €. Imaginez kaka ba okuto e bon ba auto yebite ba msuba na États-Unis kasi yango no mo ba tamuna ba jeep na pona nga eza nango jeep te za ba fofo la limette ba jeep wana so pe na nzamba fongolo miso mona eza ba fofo la limette na moyo bonga mi jeep na buto zongi nango fofo la limette siko mbongo sombango siko yezo mbongo kasi bato na ba mbongo na ba mbongo ba scroquer ba na ba mbongo ba puissance démoniaque zoyela bango bata bon pour on ne sait jamais tam se pas en porte-monnaie magique ne benguma ya osanzi la mbongo na oye c'est quand la vraie cop azob na cop mo ya manzamba azob vraie cop abikoli mutu mutachela ba commissionnaire en Christ au monde ba commissionnaire ba sala ba commission ndako bango siko ba commissionnaire en Christ donc ba ya na église ko sala commission ba commissionnaire en Christ des escrocs ba bandits spirituels groupe batona nyos papigel ko banga noti bakatsa nzambe makatsa nzamba lobisa bango sute mais soko zobi ke ma bibembe ye awa yo suki yo yebi makambo wana
yo ce qu'il faut lancer message mo bana poto ba Holanda yo o ba zala parce que bana poto belé bana besoin de ba délivrance wana ba oluka batumo bata bien o no ma ba ko délivrer bango ba lingité ba ko landa batumo wana so biki mai bembonde parce que ça est poison mais quand ko yebisa no batu bana lancer message mo bana poto ba Holanda biso bana poto na bana Kinshasa partout dans le monde nazo lancer bino message mai ya apôtre Moïse Kasongo bo sombate eza mai monga mabe l'église na mona na Bible pa Yesu ateka mai te ateka mafuta te ateka nini te bazo tekela bino ba mai ya 50 euros bazo tekela bino ba mafuta na 120 euros mutu moka uti soki Inde soka uti Israël na mafuta ne atekela bino 120 euros e ko sala bino lokote elikia na bino eza pa Yesu Masia kombo ebiki sakesaka kombo Yesu sous la terre, sur la terre, au ciel, il y a pas notre nom, c'est le nom de Jésus. Torozala guéri na kombo na Yesu, na mulanya maite, na mulanya jite, torozwa miracle, na maite, na ninite, na kombo musute, torozwa miracle guérison na kombo Yesu. Bosomba biloko wana te, ba bandi spirituel na, ba commissionnaire spirituel na, bosomvoa misabango pour rien. À part l'église na ebi que pani offrande na ko soutenir musala nzambe tam su pour ba futa sal ya on a ebi biloko na eza ba ekomama na Bible biloko ya ko somba ba mai bomona ngo na Bible wapi bomona ngo na Bible brother et ça biloko mo ba pratique mo démoniaque do ba pratique mo mabe bo somba mai yana te ba na poto bo som te so ko guérison na kombo na ko somba mai te. OK voilà. Et c'est qu'est-ce que beaucoup de comme na soka poto si c'est aussi bato ba Holanda biso nini pour aussi cette intervention na biso alelo pour na sil ça na yebisi bato ba Holanda biso ke to komi na temps de la fin bo ça l'attention ba escroc spirituel o bazo ya okosa bino ke no ngai bonga bolanda bango te bolanda Yesu Masia. Amen. Et puis église oyo lingo tia lokolo il faut bondela nzamba l'action etika nini ngo tia lokolo so oyo une église ono moni papigen bazo tekela bino mouchoir opo oza zwa mutso kosomba te bima église wana eza déjà sina mabe bazo tekela bino mai kosomba te bima église wana eza sina mabe bazo tekela bino soki coca fanta bima église wana eza sika mabe pour l'église bateka ke loko te kombo Yesu bateka yango te ba église wana eza nango ba pharmacie en Christ eza ba hôpital en Christ ba dispensaire en Christ eza ba église te eza ba église te. Cela veut dire nazolo ba batu nyonso na bazoteka ba mai o ba oteka biloko nyonso na bandimi na bango comme na bango lifelo mais na bi bandimi solo basala nini ba bima na bango. Voilà, merci na bandeko bolandi biso ezala ki prophète Ezekiel Mbuku bogi bino mo ya pesa programme na ya pesa programme na bi semaine prochaine bogi mutoriel combien nani Jérémie Ezekiel le prophète mo Ezekiel o mikolo ayina ba bilo wana ba Ezekiel obeta Ezekiel so mona pena ke pratique mo diable obi msa bango poisa abi pena memela bango sko Ezekiel memela bango jia pétrole memela bango nani maya romela donc cela veut dire diable azobi msa bango poisa mais bible bi bazana misu me ba o mona ti bon comment ba aveugle spirituel comment muto a prophétiser faut Ezekiel mo ba Ezekiel to mona bandaka banganga iya yena ngo sko église et puis pe bozondima soki atie mbuma ngo ke bo est-ce que Denis ça okufa be okufa te mbuma ke bo boum et que akokufa te mbum ça ba tu peux bazondima ba pratique wana mais eza biloko mo démoniaque ba mo beta Ezekiel na kati ba ko mo beta Ezekiel na kati ba yeli biso kabal Congo na kabal juif na église. OK merci na Noël Ticha na Maroc. À très bientôt. NT4 raison nzamba sunita msuto omona na mona biso bandeko biso Maroc. Bambote na bino yango wana tromi la souka prendre les loges je crois que to kuta na bino na fait en semaine parce que to baki chaque semaine tu en as 2-3 émissions. Donc cette semaine yo vous en a 2 émissions nous assure semaine prochaine on a 2 émissions nous assis. Donc d'ici là portez-vous bien et restez connectés. To kuta mbala sima ta. To kuta mbala sima. Nzamba pambola. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Toujours vie. Vie amour. Tu as pleuré ça qui il y a 25 kilos. Tu de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a fait l'ina. Tout le monde a
Toujours tout le de la vie, on a sur la vie à battre. Toujours le de la toujours vie. Petit bateau de mise, on va plat. Soso kita, soso akate kita. Les gars, de la vie, toujours en forme. Na retour na moins 2 minutes là. Tu na ba osimika micro. Ko donner maman mimi. Mais maman mbote. Mbote papa na ngai. Ngai na ngai ndio tupigeni. Na yaki pe pour na sala moi action ndenge zalaka. Alors, awe le gande nini? Nous travaillons ndenge nini maman? Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni komi te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni komi te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana kolitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduki bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oki ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka keloko bino bosalaka neti bozala neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipa na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova
ye kaka beli tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana tuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que pour tout gagner, tu as mon cœur, tu as pas maman, maman. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution dengue vous salaka moi ba difficulté beaucoup dans nango. En fait, nous avons une association et puis nous avons une chaîne YouTube où Bengi Tolo Belavi, nous avons des partout. Peut-être participer à un projet parce que ce n'est pas facile. Alors, vous avez un merci beaucoup. Vous avez un micro, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment la bino peko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko mohimbwana ko lakisamo ke na koma na sika bana oyi bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azali te. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazala bango na balabala te bauta boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda babana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 na msara ya kubogola ka bana kubogola ka bana likantia ngozo kengo wapi bo nza utaka pa nzambe oto senga ka nzambe kwa pesa ka o ngai na nazaki pa Maria kwa sia sola na ngai kapiteni na babaka na bisoki ngana mobana nga nzambe akabuli biso jamais na bana mangu nasala nzambe ntango mpe tokoki okabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe na losambo nanga namoni ka mokolo moko mpe bana baye senke wana nazali kokateli na lembo baye senke o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te eyika pana boto natali sikoyo na loba nzambe tubatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele so baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye senke oyo baye te nazaki lokate nga binzambe soki opesinga mosala luka mpe place bango kovandela bana balokatere bo nakokatela koloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko
Nandenge pe ya bibi sobi ifana sombra sika. Atupande asombra kinga. Ah, ok. Tanga sobi atongi na sika saliwa. Après na bandi kolela sikoyo na ambassade tout ça. Bayi ko fera. Ok. Bana babandi koya ngalo sa peteza na utaki na bango kona 15. Qui me sale continue. Kolela ka pa nzambe pe na boka bango na kati ya bisamba. Ya binzambe sala musalo pesinga. Kondile ngai kamba ngai kamba pe mtema ya batu kamba pe ba konzi ya mboka ba kusuka pe bana. Ndio moi musale zoke. Ok. Kona nini te ngai moko mutema ya mama na ziba ngolo kola bana nga na buti. Na zoko boko la bango kwa bana nga na buti. Mais bato bele ba kizaka na katoto mawa. Bato bele ba kizaka bana les enfants de la rue de Tolobaka. Bato bele ba kizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bojera na bango so ndenge. Bon na bana yebiso ngabe na kamaka bango na kuza na bonde. Na senga kina na prière pe na kamaka bango na kati prière. Ata moro yo boti pero ba ko bende ndo sisi ndenge moko na bana tawo baziko ya sio kama tuna kabati ndo kutiri boso atuka o bana na balite o kukabosa msaro tawo baye na tia bango na kati la ponde kabinzani mukano yayo ndenge o bati tibana sana msaro yo bana ndenge bakomya experience mabeka tena bango ezara ono de jiji ndenge bazaria na bega bango ndekite na benga kabango nini te na kawatu kwa bana nde na kama bango ya prière o na moya zana na espèce za mabe basala nzaba ya kapela ba ya ko kama moya prière na bimono esande za mara mte paste otuti mkata na bongo ti mwana koma pia ko na zaya ba muso ba shiba tanga ba bima ya desera ba ndaka na ba kumi na bana toa ba kumi na bana oui na bali sape ok. Abari sapi musa uti ko bota pre ni sema apisi kumuranga ko ngazaka bagi muniki apisi na pe bagi muniki. Ah, félicitations. Merci beaucoup ya. Ami bali pe bazali ba komina bana 6. Na kati na musala. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana au fait ozana bana combien awa na? Awa na za 96. Donc 96 hein. 96. On a zana bango. De bana mus na bima kapa. Ba difficulté nyeza oyo bokutana nango. Difficulté makasi. Parce que ba tumsu bana biso bazana besoin peut tamsusu ba meka bosunga. Alors tout sur la même difficulté. Bajabati. Mwana zaina kati na nda. Soko bani se kakabo. Mayere te nini te. Au koma na. Mtutu. Kosa nanga batanga. Difficulté siko zali kota kotanga koko. Tanga. Kolia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko alo salatiki. Bazuri. Kase ekole. Papa moko asa kufa pe. Na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazalo kwa kupesa yote akisinga arete. Mama luka ata hawa bebana tangisa bana. Ona koko nazana ekole. Sina bina zwa bana tangisa bango. Kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo. So tangisi bana wana na bana Nzamba kutia maboko. Nde na pungulu class moko ya ekole na tangisa bango. Sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te. Na ruwa ka class wana. Wa professeur kwa futama. Enseignant kwa futama. Nde kitena yangu kasi kote wana. OK. Na futa ndako na après de moi na luka kesho ba enseignant po bazwa ta mamoke kote wana tuka papa ekisanga tikute kama kasi koleka. Po bana batanga akako. Nazali kote asia ba misinga pona nini ngongo zake. Niko pe asali makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako. Basota. Sande si lukambo kufuta. Sande si lukaba sini. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci, vraiment Nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musala biso yango. On est sur place awa na Felina.
motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki okozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa libosuku eza nini bango ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badipute eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badipute soki nzambe azosunga bango bosunga mpe mboka na bino ndenge centre ezali awa bana oloi bakokoma mpe na mboka bino bokoma soki bakoli malamu soki batangi malamu bakokoma mpe kuna soki batangi malamu te bakokoma kuna lolengeni nde susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango oyo bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe molinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu ezala su plus lisusu tanga bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Obuzuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo ça. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, le grandé ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina batu bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo meto ya Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mbula combien? Oumelia, hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo, son ça va n'ingate Lina. Osonaka? Koson ça va n'ingate ko Lina. Obunda père? Hein? Foni obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda po sungo batu bozaka. Ogi Lina obi, websa nzambe, jour koma mtu munene, asunga be batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo beta Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter.
respect boto sabato bazala liboso na bino. Boyokani toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.